Ma Mission TV, le miroir du monde. Tant que tu as ponomi, il y a 2018, tu as dit que tu as tant que tu as monité mboka kopela moto tu as dit que tu as mosu bino boba kinzela ate kaka ndenge to kozongisa sima kona inanga église catholique kaka église catholique na contestaka bato finalement ba pesi bango siko ba biko lokwa bino contestaka bino nde ba boa ba santu ba pesi bango opportunité ba santu bo organiser élection bo bimisi Ronsard Malonda bino moko église catholique bo contester Ronsard Malonda lokwa bande kwa IDPS ba kotambola sima ya lobi mokolo ya mine na ko pesa bango maboko na ngai na ko pesa bango makasi te baka liboso na sina lobaki yango te na etumba o bana ngo wana eli etumba ya IDPS na FCCT eli etumba ya FCC na Congo eza wapi kote nini Kabila kote nini FCC kote nini poste wana honorable alobi yango eza ya société civile biso poste eza premier vice président de tokozwa yango na bolamu nyonso pe na bolingo nyonso oza député provincial ya ville ya Kinshasa élu na ville à Kinshasa na commune à Lingwala. La Moukaza na ba député nationaux ebele, je crois 90 quelques. Ba frontière ya mboka na biso. Les lois menacées, incursion ya ba paya na mboka na biso. Marche à mon côté, aucune manifestation, aucune déclaration. Quelles sont les raisons que pousser bino botambola? Quelles sont les raisons que si papa cardinal Lingisa recommande la mokonzi mboka que non ko investir na Malonda te? Église catholique centre yali mondoki monene soko pesi biso ngo to kozwa tango to kobeta yango bokoka lokito Jimmy lutundu la kutu en son temps le barake réforme ya senito bandango sikoyo mais cardinal Ambongo ndimaki ete cardinal Ambongo tiena makamumba il est responsable de sa propre turpitude. Il faut foutre yango. On s'arrête à l'équipe président. Merci. Comme marché Nabino, ça appartient au passé. Merci. Ce qu'on s'arrête, c'est que na IDPS. Pour na likambo ya Congo, tu dois que pour na kitoko à Félix. To ya Kabundu. $10,000 ba tchakango na franc. Le lobo comme na 20 millions. Bon, dollar réseau mata. Biso babola tozo konyo kwama. C'est la malembe. Mike Mukabazo a 20 millions. 20 millions de francs chaque mois, $10,000. Donc, dollar réseau mata. De honorable. À ta marche mon côté. Le lot $500 et combien de millions de francs congolais. À ta marche mon côté. Lipa et comme Mukiawa 300 francs. Quand tu retournes, Mandoki République de Matilde comme Otasomba et comme Maboko M23. Toi makamoso to ngalo bate. Nako bakso ya mibale. John Chibango ako bundisa nkunda. Bampinga ya mboka bazingi nkunda le colonel. Colonel John Chibango. Yango mona John Chibango atomboka boye batina tomboka te. Abengi bakonzi na Goma. Abina zingi ye. Na zingi monguna na fungo moto abiko fungo moto te to tuna Kisasa. Ngonga moko eleki. Na zingi monguna botika na fungo la moto ko yako ko sutukisanga wa betangai. Zela. Biso la muka esengelaki te to tambola mokolo ya poso. Na ekolo bate yali sous poso ya lobia wate yali poso ekoya samedi ote semaine oya poso ekoya sima mais oya jeudi il dépêche borozala te bango bakosala oya bango po teaza na ye atiki scène ça et bula matala bimisaka mbongo eza ya pamba na mukanda ya scène ça pe ba comité te olenga nkoye scène ça eza médiateur national soko likambo yali ata oyanga na kina boloko ni yako ya na website yako yate. Ma Mission TV, le miroir du monde. Tous fiers na fidélité na bino na programme Canal Kin Télévision, deuxième numéro il y a Canal Presse pour na mokona le logo et Canal Presse et un magazine il y a décryptage, compréhension, information et actualité na lingala courant où ils une des langues nationales la République démocratique du Congo tous mettre en direct et à Kinshasa en direct sur Facebook besoin de la biso Mokili Mobimba. Merci encore une fois na fidélité na bino toute l'équipe en formé en place pour na servir bino na deuxième numéro au breaking news Covid-19 encore des chiffres 7431 cas 182 décès 3226 personnes guéries
138 cas suspects au Sengeli Balandela, P 21 nouveaux cas, soit 19 na Kinshasa, P 2 na Lualaba. Voilà, bulletin, il y a 5 juillet, soit il y a dimanche au outil. Koleka toujours c'est la paix ya ba jour au ezali koya toujours pour la Covid-19 senga koyeba été deux chambres il y a parlement assemblée nationale et sénat ba adoptaki lobby projet de loi portant prorogation il y a état d'urgence pour la 5e fois et président de la République a promulgué yango donc c'est parti pour la 5e fois, il y a état d'urgence, donc Kino le 21 juillet, mais Togoye Basoki, 7e fois que vous allez le sous-sous, aussi là, mais en tout cas, besoin, Topé Makanisia, député Zali, Lukakoye, plan de sortie, et Zala, par rapport à l'état d'urgence, Oyo, Potoko, Malisou, na 7e été, pour ceux qui ont na 7e, c'est que Tokeneti, na mois d'août, mois de septembre, et pendant ce temps, Bana Bazo chômé na classe, et Zoé Banate, sort na bango, Zandengini, université, Zaya Kokanga, ville, les autres fonctionnaient, donc les autres fonctionnaient, vraiment dengue singulité, voilà la situation. Il y a la commission électorale nationale indépendante, la confession religieuse, notamment Église catholique, Église de Christ au Congo, la Komeli, no Konziamboka, lettre Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a procédé à la nomination de investiture, il y a Ronsard Malonda T, parce que simplement, la commission pour Nabango, ezalaki réunité, eza proposition moko controversée, entre guillemets, pour Nabango, alors président a kenela moi lombango te pour na considérer proposition oyo batindela kiye, bien que ezalaki entériné na Assemblée nationale. Brazzaville, c'est vrai, bozaki belé ya ko réagir pour na dossier général Jean-Michel Mokoko, oyo aza atteint na coronavirus selon avocat naye. Et Sika Azali et Zapenza Kosimbate, Azozo Bassote, alors Lelo, société civile ya Congo Brazza, Basinga est ce que Yewana photo naye, Babimisaye, na Libanda Mboka, Topen Hôpital Azali, a qui ne cause pas soin approprié. 73 ans, condamné à 20 ans de prison. Hier, Azalaki adversaire, il y a Denis Sassou Nguesso na élection en 2016 au outil Koleka, condamné qui est général. Azaki d'ailleurs chef d'état-major, il y a Denis Sassou Nguesso Mexico, Bazo, Kanapenza, Penza Malamote pour des raisons politiques. Et voilà, Azako Bela, coronavirus et Sengeli Azobassoin. Lobby, société civile, il y a Brazzaville, de Batombola qui mongongo, pour na kosenga, babimisaye, bapesaye liberté, pour akende ko se faire soigner. Toujours là, dossier wana, malem beto eba esika et kosuka, to tenir bino informé. Dimanche, retrouver Laurent Fabrice Balsomé face à Manda Chante, Eza dimanche à 13h, la tranche musica. Je crois que rendez-vous Eza, et te rappeler Yango, Kino, dimanche. Voilà les quelques informations de Zaki Nango, Yangoana, Tozan la plateau Nabiso, na Jimmy Kitenge, Oazali Moko, Yabakambi, il y a jeunesse, il y a PPRD, à Kinshasa, Ndeko Jimmy Mbote. Mbote Ndeko Jacques, merci pour l'invitation au YOPC, bis opportunité, le loto sur la Makambo ya Mboka. Face il y a Jimmy Kitenge Tozana, honorable Mike Mukebal Koso, Hugues Michel, député provincial, il y a Kinshasa, Lingwala, Mbote Nayo. Mbote Kassobosani, Nali, conseiller spécial en matière de communication. Okay. Il y a coordonnateur, il y a la Mouka. Merci pour la précision. Alors, ok, c'est bon. Voilà, la Mouka, PPRD, voilà, d'accord, on a biso, vous avez belé, na banda, pour participer à l'émission Oyo. CLC, le mouvement citoyen, le marché qui samedi l'équipe contre candidature, il y a Ronsard Malonda, Negazaki entériné par Assemblée nationale et civilité. Manifestation anti-Malonda et Zabobele Kokoba, IDPS a fixé rendez-vous pour le mercredi, et la Mouka a fixé rendez-vous dans Bango, toujours pour le week-end Oyo, Bango Pe Bakotambola. Alors finalement, la grande question est pourquoi que procéder, tu peux opter pour un langage il y a rue, langage il y a balabala, il y a manifestation des terrains pour na likambo il y a Ronsard Malonda. Est-ce qu'il faut pas que ça la lokola Joseph Olingango na scène ça que ne kokuta na ko solo la na batu? Est-ce qu'il faut que tumba pine na balabala? Est-ce qu'il faut que tambola? Voilà questionnement, efficacité d'ailleurs l'action na balabala ezanini tokolobela yango na ba invité na biso mais aussi na bino. Alors ndeko Mukebai, pourquoi manifester? Pourquoi la Mouka d'abord les années?
ya liboso na yango ndaki so pesi ngana sepeli na ngote ya obito sa lokole olenga koyi akolia musolo bulamatari ya pamba Félix akamata atiki ye lokola zana ye ana sika kotia yete po teaza na ye atiki sen sa e bulamatari bisaka mbongo eza ya pamba na mukanda ya sensa pe ba comité te olenga koyi sensa eza médiateur national soko likambo yali ata oyanga ndaki na boloko alingai koya na yebisa ye koya te oki ngai namoni aleki na etando eke tokenda oya kosona nga likambo asolaki na cardinal oki ngai esengeli kokata likambo olenga koya mbongo ya bulamatari ya pamba mosala ya sensa esila kala wapi suivi accord asaka ya wapi yango yali mawa esengeli Félix akata likambo wana na sepelaki na likambo delise sali ndenge akoti nzela te baboma eloko wana ya sensa eseke baboma yango oyo asa ngoli wana ekoki ye merci alors otuni motuna kotambola na nzela epai na biso na mboka ya biso bato bamona yango mabe so bobi bato bakita nzela botindi bango bakende okufa te kotambola yali epesami na nzela ya mibeko soko moto asepeli te akotambola po ayokisa mongongo na ye bato baso bakoki kotambola mangomba ya politiki minganga bainfirmier soko basepeli te bana ndingisa ya mobeko moto epesi yali po ayokisa mongongo demokrasia ndenge basala yango nzela na yango mosusu yali bato bakita na balabala bayokisa mongongo po bakokamba mboka bayoka baloba soki toyokaki bato te bango wana balobi tokotisa yango na makambo tokosala mpona kobongisa mboka lokwa bandeko ya IDPS bakotambola nsima ya lobi mokolo ya mine nakopesa bango maboko na ngai nakopesa bango makasi te bakela liboso na sina lobaki yango te na etumba oyo baa nango wana eyali etumba ya IDPS na FCC te eyali etumba ya FCC na Congo soko esengi te ngai mokebai biso na ngambo ya biso topesa ni maboko topesa bango maboko bakozwa maboko pe nakendaki mosika na lobi lokola naokaki bato ya FCC bakokpakolaka bakolobaka te cohabitation tolingi so coalition te nayebi kote cohabitation eza mpasi mpona bato ya IDPS mpo bakokabwana bantoma na bango oyo bali nsima ya gouvernement ya ilunkamba bakobima bakozwa su mosala te bato mosusu bakobanga yango kasi soko lelo te bandi baka ya cohabitation bayeba te mokolo wana sina loba mokolo wana Félix nakopesa ye maboko na ngai eza te tosolola na ye toyoka na likambo wana mokolo wana tokopesa yango pe nalobaki yango te nakolikia te bakambi ya lamuka banzela moko na ngai nasisai koloba yango te boyokaki maloba mokonzi Fayulu alobi mokolo ya poso eleki nakokweya na likambo ya suka biso lamuka esengelaki te totambola mokolo ya poso na ekoloba te yali su poso ya lobi awa te yali poso ekoya samedi oyo te semaine oyo ekoya poso ekoya nsima mais oyo jeudi ya IDPS bokozala te bango bakosala oyo ya bango nga napesi bango maboko tokumisi bango bakosala oyo ya bango oyo ya mokolo ya mine batamboli biso mokolo ya nakolika te yali mitano oyo ya poso ya nsima mpo biso tokolika tokosala yango te ezala Congo mobimba bakongomani banso epai nyonso kongomani azwami na poto mpona malonda kaka eyali mpona malonda te malonda ane moto eyali etamboli wana eyali pota tokenda nano nakoya koba mingi ndeko kozwa ngonga te ntango na alors ndeko Jimmy Kitenge ya PPRD bato mosusu balobi bamarche ezosalema po bino PPRD na FCC boyokaka langage ya balabala bapesi exemple nyonso ezobima na assemblée nationale mikolo ezosalaka mpasi na une partie ya bacongolais likambo ya $2000 babakisa na badepute nationaux likambo ya minako na sakata il a fallu bato bakita na balabala bandaka bato mosusu obukana po finalement mo eloko yango ezongana mwa nsima oyo lisusu ya konsa malonda il faut lisusu bato babimalaba on dirait boyokaka kaka langage wana ya balabala ndeko Jacques merci pour la question tozala superficiel te tokota na bozindo ya likambo honorable alobi bango bakotambola
quelles sont les raisons où pousser bino botambola? Quelles sont les raisons où si papa cardinal Ndingisa rekomela mokonzi ya mboka ke non ko investir na malonda te? Papa cardinal depuis septembre 2019 a une mission ya ko organiser maponami pona ko bimisa président ya Seni. Papa cardinal muto a une mission wana. Papa cardinal muto président makambo wana. A président Ebaneli Tisuka 23 candidats au bazalaki papa cardinal to yambaki banani baba candidature na banana secrétariat technique ne dirigé na 5 ans et pas ya Choli. Boyambi éliminer ba candidat nyonso botiki 6 candidats ya Pamba. Et puis les 6 candidats, vous récupérez quelques candidats, vous éliminer bango sur fond tribal. Vous l'obéissez qui pour Baza Balouba, pour président de la République Félix Tshisekedi Diaza Moulouba, bango ba oui ko compétir te. Papa cardinal Moutou, nazolo bango cardinal Ambongo. Moutou éliminer qui bande commissaire to lobi na bango ki boza Balouba. Na critère na e Balouba bakokai ko compétir te parce que a joué exemple lobi tant président Kabila monaka ke Noyimulu ndazalaki nani Muswahili lokola ye alobaka ke Muswahili azala lisusu candidat te soki Muswahili aza président de la République alongoli bato wana misatu aye kotikela biso ebotoko candidat na ye neve na ye propre atikeli biso neko mususu ya nani candidat ya Bokondoa SCC ya SCC bango mibale Ambongo Bokondoa bato ya Équateur ba candidat ba présenter bato ya Équateur face ya Ronsard Malonda mwana ya bato expert en la matière. Bokei na bitumba na makambo nyonso na zolo bana oyoka kombo ya FCC te kombo PPRD te kombo Kabila te bokei na maponami bokomi pembeni ya maponami papa cardinal ye moko a retiré candidat na ye Cyril Botoko alobi azali na carrière te ce sont ses propos azana carrière ya kozala président ya Seni te dans ma coquille ezati abatotikali na ndeko ya Bokondoa face ya Ronsard Malonda. En fait de compte Mutuna Sala bimisi pièce à conviction lobi ndeko wana azalaki candidat député national na liste AR ya ensemble pour le compte ya Lamuka na parti ya Jean Bertrand Ewanga na Équateur na Bongandanga so candidat wana pe akwei conséquence Ronsard Malonda tikali ye moko cardinal alobi ekoleka bongo te azongisi muto ya lobaki ke Cyril Botoko aza capable te toza na oui confession religieuse bake ba voter après ko voter mwana mobali Ronsard Malonda azui 6 voix et Botoko azui 2 voix papa cardinal makambo sili na kati ya salle azui kaka sambeli mukia lobi corruption zalaki ba corrompre banani ba confession mususu akimi mbangu président de la République a bengisi ya bisi que non papa yaka oza mosali nzambi yaka problème ni o ba corrompre bato président de la République a bengisi pe 6 commissions ba votaki ba ebisi président makamole ki ndenge longo bani ba PV yangoyo président na malobana ya lobi azali mwana ya mboka batika ya sala musala l'essentiel azala église au milieu du village wana malobaya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bon mabunda na assemblée nationale bango bazata na droit ya vote te bazata na droit ya débat na makambo wana te bango ba entériner kaka siko lelo papa cardinal batumso abina vitesse makasi papa ko entériner lobi nini oyo nyoso baye bwana lelo wata na débatté bwana lelo ko sala te il faut bolekisa yango so lelo papa cardinal mosali ya nzambe batiki bango basala nzambe ba organiser élection ya 23 candidats bakomi ko contester ngo bango moko surtout ye président ya comité d'organisation a contester yango siko na lobi so ba pesi bango responsabilité à ko organiser élection ya ba millions de Congolais ça veut dire que papa cardinal a ko domisa nde batu na mboko. Merci pour la détail wana donc FCC azate kuna na kati ni de loin ni de près. Alors Mike Mukeba ya Lamuka regarde na bino sur Ronsard Malonda ticket Ronsard Malonda on parle pas trop d'individus Ronsard Malonda tant bozotala ye bozomona nini engena banda na esiko na sukaki na biso to kotambola te pona bate tolingi Ronsard te biso toyebi Ronsard te toyebi Malonda te toyebi ete makambo ndeko ko bana beteli maboko tali bango o basalaki na episcopo etali bango biso banda to bandaki tokoloba liloba moko yango to wana ngote lelo to kosenga mbongwana na nzela ya maponomi réforme biso to kotambola pona mbongwana na nzela ya maponomi to na posa komona elongi ya dikute
ya komona elongi ya Serge Kabongo te to na poso ya komona ba principe to bata ya maponomi ezala ya pole pona moto nyonso na personne dakisa moko po bino boye bakateke la muka biso ngonga nyonso maele na biso to tambusaka pona mboka tala maponomi ya mobu oyo euti koleka maponomi oyo tukoleka mobu koto mibale na zomi na mombe 2018 tango maponomi salami nanga abi oya longi na dwinda kisa ya législative nationale tango maponomi comme la cour constitutionnelle yé pas comme tia ba député na ye a kolongola bato mosuma zoki mingongo ebele cour constitutionnelle longoli soko to tambola kate la muka mbele to bungisa bibonge ebele pona nini cour constitutionnelle loko ninge saite cour constitutionnelle akoma ko yiba na maponomi bolimbisa ngai so lingala ngo ya makati boboy mokeba ya fingaka po yaka moyibiti to benga ngoni soko akomi ko yiba na maponomi pona nini ndenge nini eloko nini selise cour constitutionnelle yiba eloko c'est cour constitutionnelle yiba po motuya ya maponomi les résultats n'étaient pas connus la cour constitutionnelle a profité pour tripatouiller soko to tiaka na mobeko tobi na nanga mokoloka ko tanga motuya ya maponomi tia yango na internet vous publiez ça sur internet cour constitutionnelle nga yiba biso nga yiba te moi biloko biso to wana ko posa to na posa ba komba batote soko lelo la cour constitutionnelle a profité de l'ignorance des résultats moto ebaki ngana zuboni yo zuboni te yo kozwa oseba peva le couteau ko futi mbongo soko kabati ba résultat ka mokolo ko bima ba législative oti yango na internet na site aseni cour constitutionnelle mosale sili ya buo ya pourtant cour constitutionnelle sambisa kabiso na makambo te maponomi na suka benga ka seni moto ya okata poani boya ko benga na suka atia biloko ngo ya biloko na bango te ya biloko ba kongomani mokolo ba lobi ngo na monoko boti yango ya bato nyonso na moto azuli bungu tulu omoni biloko to na ngo posa yango biso to kolanda kombo a Ronsard Malonda te okoloka ngai wana likambo moko na lobi to kotambola boza na besoin ya Ronsard Malonda te to yebi kombo na yete mais kotamba pour na président ya Seni regard ya la mukeza nini peu importe a soki opesi makambo biso to kosenga lokwa ona sengi ona pesi ndakisa awa ya makambo te ku konso soko so sai makambo ya komi kitoko ato tie Kabila biso to na likambo te. Ok. Alors, dans que manasi ça rapidement na ndeko kasi na ko bagisa na moto ya Seni to na posa ya moto aleki baton so maele te soko a moto maele malamu to na posa expert nanga ka expert apesi biso mapona na B to na posa batia makambo ya malamu ebongo bozui moto botie nyanga pa ya expert betela etolo awa malondo bako tanga asaki na nanga poto nanga tokoka bulango pe na ye na nanga to na posa te babemgi bakongomani ngambo bato maye bazanga te kasi bongi tsongisa libeko et puis mosusu nous avons plus de gens intègres to na bato banzela alima bato maye awa mingi bako maye na bango nde balekela biso po bayiba biso. Merci. Alors Jimmy Kitenge auto pes exemple ya président de la République selon yo lobby que président de la confession religieuse a solo na bango et loko ni zanga kitango PV et ken assemblée nationale ba ken ba donné l'assemblée pour entérinement et loko ni sanga Janine Mabunda pe à son niveau afin de s'appeler bango parce que le principe est un consensus ayoka misa bango avant que péter ninge ezobeta bombe consensus est en amont. Janine Mabunda n'a pas le pouvoir ya kufandi sabatu. Ça na pouvoir wana te. Il y a problème na ezali boyeli résultat a entériner résultat. Ndeko honorable Mike Mukiba ya lobi wakeno bango ba ko tambola pona réforme. Mais tangu cardinal Ambongo askei déjà depuis septembre 2019 abandi makambo wana na habité bandeko honorable Lamuka bazalaki na kisasa wate. Bazalaki libanga mboka bazalaki awa coronavirus ezalaki na noté mais pour na nini wana makambo bandi bosengaki réforme te tomoni parmi ba candidat na ba candidat pour Lamuka pourquoi tout besoin déposer ba candidature na bino bosengaki réforme te lelo oyo Ronsard Malonda leki bokomi ko bosongisa biso na sima tokoyo mi mazonga na sima te ndeko Jacques Mboka oyo na tenant compte ya ba recommandation à San City toza na 6 grands espaces géographiques na mboka na biso toza un espace Grand Kassai oyo azo bénéficier de l'institution président de la République toza un espace Grand Katanga azo bénéficier na premier ministre toza un espace
Nord Kivu, le Nord aussi Kivu le Maniema. Baza na président Sénat. Tous un espace Grand Équateur, baza na président Assemblée nationale. Tous un espace Grand Oriental jusque là zéro. Tous un espace l'espace Congo. Aux autres comprendre, aux autres Kinshasa, Bandundu, Bakongo. Bango baza jusque là de l'autre côté, mais pas nous l'autre 7 ans, 8 ans, président de l'Assemblée nationale et pas ça, deux vice-premiers ministres dans le gouvernement. Mais pas Congo, Azuna de l'autre côté. Tenant compte, il y a contexte géopolitique. Bon, si écoutez, moi, Mobali Wana a gagné l'élection organisée dans Basali Yanzambi. Les lois à Sonia, comment on a dit, Olenganko Yatandeko, honorable Alobia, Azoluka Nembongo, effectivement, Azoluka Mbongo. Olenganko ya Bulamatali, Zangatina. Olenganko a fait ça, bons office nae, na Basali Yanzambi. Bato bazalaka yokanga ite ba oyo bazalaka pembeni ya Nzambe boni soki Nzambe lelo peut-être azalaka na afanda na Kinshasa eki afanda na Gombe ba mbongo bakozala peut-être na balingwala pembeni na ye mais biso tozana ba bulungu na ba olenga nkoi mais ce que muto azana bulungu bino batofanda na pembeni ya Nzambe bino basali ya Nzambe bino tolakisa so liloba bo organiser loko siko olenga nkoi na ya aya kosala bino siko leçon fani sabino yoka bo soni oyo basali ya Nzambe basali so na mboka oyo basala nzambe basala so bo soni na kosenga na population ne Congo bo ndima kozala marginalisé té est-ce qu'on veut tribaliser na lingi ko tribaliser té réalité ça que tout le monde a présenté son candidat les plus tribalistes dans cette histoire c'est Bokondoa et Ambongo parce que ba présenter ka ba profil ya Équateur. Tu as dit qu'effectivement, ils ont roulé pour la Mouka parce que le discours déjà est en Mbongo le 30 juin et prouva qu'il para plus que Aza militant à la Mouka. Ami la casquette, il y a Moussa Lanza, pas ça le militantisme maintenant normal, Tokondi Mango. Mike Moukebaï, est-ce qu'on peut dire la Mouka égale UDPS égale Ambongo? Nakoki, nako ya no côté kasi nako pesa pole. Tobandaki ko senga makambo ya Mbongo na banda sanza misa toto. Sanza ya misa toto ya mine ya. Mais fallait bon marché. Ndeko tokei malem. 2019. Tobandaki na ba benga plan de sortie de crise. Mokolo toko tambo le tali biso wana tali yote. So lelo so lelo te tango biso toko bona démocratie ya démocratie yango wana. Toko senga ibo mesana démocratie toko ya ko tambola mokoto lingi. Mobeko moto yebisi biso. Mais olobite yokata ke maeba na yoki abiba candidat la muka tinda candidat babi ezali bonga société civile oyo kabela biso batonde ko. Te baza proche ya la muka. Etali bango so bali pembele ya la muka nande bakenda ko tia kombo na bango kuna la muka tinda bango te. Ezali babi di bonga ya société civile. Wana na sengai na tia moi pole. Et puis pemba mosusu oyo likamonde ko abi biso na la muka na ko ya nolo mo moke wana limisanga biso to waka na espace Congo. Ba espace ko tanga kawana oyebisi bato province to bien ngote biso to ya yango na ko kama tango ko bango mwina mwa miso na fongola biso to bien espace Congo espace Grand Kassai espace Bundu ya Congo biso to yebite Mike Mukeba répondre à la question bazo kangisa bino na UDPS bazo kangisa bino na cardinal Ambongo est-ce que c'est ça na ko ya no na Mbango na zongi sima moketa on a ba likambo ya cour constitutionnel. Talo kwa moto kwa Raphaël Kibuka 26000 voix balongola ki soki e bimaki te seni atiango na site 26000 voix moto ngako simba libonga ya Raphaël Kibuka bongo mbongo wana soto sali mbongo wana na ko bela matoyi ya bato bisanga mawa pesiko ko sanga pasi pona ko ba mono kwa na beli matoyi makasi banda mko aposo komo sanga lolemo e ukanga mambo mbongo wana soko to sali ngaya pona bolamo biso basote FCC na IDPS na lamuka yango loko biso to lingi siko ya no lingai soko sangisi biso na IDPS pona likambo ya Kongo ko sote ko moto biso to keguna te pona kitoko ya Felix to ya Kabundu te biso to ko tema te to tambo pona ko CPI Kabuya te soko bito bonze amoko na bango ya biso iyo pona nzela Kongo lelo na biso iyo pona Kongo soki pe Kabila sepeli yepa koti nzela wana tokozana ye ndekopelo kwa zalia boka yazo kabela biso cardinal Mbongo biso tokoboya te ne tumba to ebite eklezia catholique santo yali mondoki monene soko pesi biso ngo tokozwa yango tango tokobeta yango bokoka lokito. Jimmy bato mingi bazofunda FCC na dossier oyo ya Ronsa balonda balobi bozo kose
eza makamba ba Congo te central Grand Kassai tout ça bozo se retrouver ndé parce que bato so balobi Ronsard égale nanga égale malumalu paix à son âme donc bino bozo mona ke muto a protéger le mieux ba intérêt na biso ndeko Jacques tant on a zoloba awa église catholique na ba dirigeant na yango ba contesta malumalu oya bango mwana na 2006 ndeko nani paix à son âme cardinal Echaou a contesté malumalu toye koya na ngoyimulunda église catholique a contesté ngoyimulunda toye koya malumalu azongi lisusu ba excommunier ba bengani l'église kona inanga église catholique kaka église catholique na contestaka bato finalement ba pesi bango siko ba biko lokwa bino contestaka bino nde ba boa ba santu ba pesi bango opportunité ba santu bo organiser élection. Pour organiser l'élection, vous bimisi Ronsard Malonda. Bino moko église catholique, vous contestez Ronsard Malonda. Yango oskotoro banini. Ndeko honorable à l'obia que non, bango bako marcher pour na Congo. Ndeko honorable. Vous êtes député provincial de la ville à Kinshasa. Élu na ville à Kinshasa na commune à Lingwala. La mukaza na ba député nationaux ebele, je crois nous n'entendons quelques. Ba frontière ya mboka na biso. Les lois menacées. Incursion ya ba paya na mboka na biso. Marche à mon côté, aucune manifestation, aucune déclaration. Dollar et mati, nabi ke bino bofuta maka bien. Bofuta maka basala ka équivalent il y a 10 000 dollars ba tchaka ngona franc. Lelo boko na 20 millions. Bon, dollar réseau mata. Biso babola tozo konyo kwama. C'est la malembe. Non, Mike Mukeba zo 20 millions. 20 millions de francs chaque mois, 10 000 dollars. Donc, dollar réseau mata. Des honorables. À ta marche mon côté. Les lots, 500 dollars et combien de millions de francs congolais. À ta marche mon côté. Lipa et comme Moukiawa. 300 francs. Marche mon côté. Déclaration mon côté. Mais si beaucoup marché car Mukolo, Malonda, Aleki. Et puis Malonda, Aleki, militant na bino moko. Cardinal Ambolo n'a organisé l'élection. Oh, il y a biso problème ici kawana ezawapi. Ezawapi. Côté ni Kabila côté ni FCC côté ni poste wana honorable alobiango. Ezao ya société civile. Biso ya biso poste za premier vice-président de Tokozwa yango na bola monionso pe na bolingo nyonso. Merci. Alors, Mike Mukeba, est-ce que sa récupération politicienne, la Moukalinga, ça la par rapport à notre habité en Bongwa, militant, et pas à cause de la tepa na biso zate. Beaucoup kabelande biso. Tawa ke tawa bi babenga ki ekuna, babenga ki lokwa motola. Mukato bi babenga ki na kombo ya Église catholique au centre. Olobi likambo yombo zongeli yango wana etali ngate na ya no muke. Obite mboka na biso epai nyonso edwami na bamboka mosusu mampinga ya bapa ekoti ekota kala tango Kabila aka mokonzi koya kolobango lelo te ekota kala evanda bo sisa yango te bobaka bokotia kime na mboka te sikoyo pungwe ko bopesa biso ngambo tokotambola pe pona yango moko totambola tokoko biso te tokoluka mokolo kasi bino bato botiki mboka pe botiki te lelo bwana bokonzi bino bato bokotisi mampinga wana sikoko balola oya boso to ya ko lelo biso ba kongomani biso na Kabila tokoki monsala te bolimbisa biso yozo ya na lolendo nyoso bio bino botamboli te po anyoko tuna biso bino bato kokoti mampinga wana mebu zomi na mwambe na bokonzi kimi ekota te na Kongo ndeko boye bakatina ya bokonzi la responsabilité na kono ngana yako kalifuta na ngasoni te na bomba ka yango te e ali mbongo ya bana kisaba ko futa ngai okay mosika mbongo na biso elandaka oh lobi motu lobi so tango batiaka yango yaki 10 000 dollars faut le 10 000 dollars batiaki yango 10 000 dollars ouais ngala yokela yango soni te ngana bomba kate na motinda mina yaka ngamo na loba yango ne tandweke obanza te lokwa ko bango ko lokwa dikongo ningo tianga bongo ngala ko banga na ko sepela na ningi boye bakao to salaka ngana ya moto na ko bomba yango lokote eloko na ko bakisela yo mbongo wana bafuta kabiso na franc congolais elandaka dollar te ndenge to baboye etikala be mutu ya batiaki combien 16 millions 700 16 millions 700 et bien donc ça mais l'ipemati hein s'il vous plaît OK malembe soko lobi ebelenga na ngambo te ngana lekawa na senga biso na Félix Tondi mabakitisa kana na ngambo te ngana senga bakata biso ata 10% to 20% to 30% pour na passe ya Congo soko lobi ebele na ndimi yo ngana na ngambo te kasi tango ko bebe awawa na ko senga yo pe oko ndo yebisa kuna na assemblée provinciale kisasa majorité ali FCC kendo yebisa ba oya bino ko yebisa ngai ngana liboke mokebo
yebisa ba oya bino tango bosanga na robi mbongo boko zeze bele bokitsango yo ko yebisa nganga na opposition ngana ko ko sali ka bakuna ngana mongongo moko mibale misato mine ya pamba na bota tukumile na mwambe ngambo ezande ya bino soko ezali ebele tango bosa makita mayanga ni ya PPD na FCC bino kuna boyebisa bato na bino toko kitisa mbongo na bino okomona te mbongo ekokita na ko tuninga récupération. Parce que finalement, vous profitez d'un dossier Ronsard pour beaucoup de comme dans Bébélé, pour marcher pour la sécurité dans la frontière, dans la biso. Eh, wane koyaka likambo ya lipa, toko tambola ka. Makambo ebele ya ko samboka mikolo ya ebele, makambo ya lobi soko ya litolia ko pesa ngai songa na bosanaki, so na bosanaki makambo ya moto na biso. Est-ce que la Mouka a profité de l'occasion à la Mouka? Mosala na biso ya likobela bana mboka. O alobi wana mokolo yali bato bakotelema kasi toko senga la bokonzi na bango so bato atamboli boyokaka bango po bino boyokaka te oko senga biso to tambo tango toko tambo boyo na mduku to lokwa nkema ko beta biso na nzoto bato bakufi sima boko mofunda biso so bobyo bino bato otindaki bato ya nzela lokwa to tindaki bango na liwa na Congo nzela ekoma kombo nzela ba kotambo na baba pona demokrasia ekoma nzela ya liwa et akate na demokrasia ndeko na sisi wana soko olobi na ngai te récupération etalio biso to sepeli na mayelo ya biso to monike eleko ya kotambola la muka yango yo Congo mobimba o na yanoli ndeko na ngai na bolingo nyonso na ebisi ete biso zeli espace Congo mokola mitano ya poso koya bokomona espace Congo kotelema. Alors Jimmy Kitenge, est-ce que Ronsard Malonda zaonate pour nous préparer retour ya Kabila Joseph Nassem? Ndeko Jacques, il ne faudrait pas qu'on lie Ronsard Malonda na Joseph Kabila. Ronsard Malonda komiwana, batu ba réceptionner candidature na ezali secrétariat technique dirigé par Ndekunani Abe Donatien Choli. Yenda réceptionner candidature. So ba mona candidature ne mabe ba invalider, ba invalider kikutu. Je crois 16 candidats, hein, ba invalider bango pour atikala na 6 candidats. Siko, qu'est-ce que Ronsard Malonda a à voir bochano lien moko entre Ronsard Malonda na Kabila? Exacté. Ndeko honorable alobi awa que non ba armée étrangère ekota pour na bisoté. To biaiser histoire. To biaiser histoire té. Opération turquoise na Rwanda. 1994, plus de 800 000 hommes bakota. Origine ya instabilité à la frontière na biso e bandi wana. Kabila tangwa ya kutimboka na 170 groupes armés. A kutimboka na 4 rébellions dont MLC, RCD Goma, RCDK, ML, RCDN ya Roger Lumbala. Oya lobaki kutuke non, lelo na komomo na ya zongeli pembe na président de la République pour na kosenga mambo sala. Ye muto lobaka ke président de la République azana diplôme té. Pourquoi? Parce que ba Congolais bazaka na sonité. Kabila ndazui ba parti ba MLC ba RCD Goma commission ba parti politique. Azui ba Mathieu Ngunjolo ba Germain Katanga tini na CPI a dilué ba biloko wana nyonso. Tango alongwe na bokonzi. Rébellion classique na mboka na biso za lisusuté. Etikala kaka mouvement terroriste M20 nani ADF nalu ba frappaka d'une manière sporadique ba bimba frapper ba kimi. Et le terrorisme ce n'est pas seulement l'apanage de la République démocratique du Congo. Même les États-Unis terrorisme ali ah ouais États-Unis azana ba force na Nigeria n'est-ce pas vrai bandeko ba terroriste wana ni ya Boko Haram bazalaka wana Abubakar Chekawi azalaka wana ezali bisote papa et banda avant biso nde totie mboka na rai 3 cycles électoraux 4 cycles électoraux memi ndeko honorable na parlement ezali biso nde totie yango biso nde totie yango na rai ba texte oyo monezo organisé article 10 ya mibeko zo organisé nani ya seni même que reconnaissance ya société civile à l'époque ya maréchal élection bandaki ko se faire organiser le ministère intérieur candidat moi comme maréchal mais lelo biso nde to reconnaîtra société civile d'une manière officielle na ba mikanda to pesa biso nde to yana ba proposition wana peut-être soki nde to yaka la proposition wana avant bonga bo masuna nzela po bino boko silisa législature proposition kozala te UDPS et les autres là muka basa déficitaire sur le plan de débat politique basa déficitaire baso proposer le côté bato ba député na mona ka ya la muka ba bunda ka mo proposer ça lutundula na Delice Sanga lutundula kutu en son temps le barake réforme ya seni to bandango sikoyo mais cardinal Ambongo ndimaki ete cardinal Ambongo tiena makambu mbangu il est responsable de sa propre turpitude. Il faut foutre yango. On s'arrête à l'équipe président. Merci. Comme marché Nabino, ça appartient au passé. Merci Jimmy. Alors Mike Moukebaï,
stratégie à la Mouka pour la victoire en 2023 années parce que Botikala na choc en 2018 on a vu beaucoup marcher principalement pour la réforme. Alors réforme pour la CENI parce que les débats ils a CENI. Makanisi na bino pour la CENI années parce que apparemment des vos bois qui sa dossier en gros mais après lobby va pas rouler là. Na pesa ndeko moi ya na moko mibale. Tango Kabila ena bokonzi akuti Congo mapinga oya libanda ekota na mboka. Soko lobi bongo na ndimi. Mosusu eko bakisama. Kabila sali mibu zomi na mwambe asisi likambo wana te. Okoloba tokokota nzela wana rébellion classique groupe armé kimia ekota na Congo te. Na bokonja Kabila nkonoso batako kufa aya vandi na beni atemi akena mokongo te babomi bato kama te adongwe bokonji. Kimia ekota te benga yango na lokota li français nengo lingi. Rébellion classique groupe armé kimia ekota te. Mibu zomi na mwambe 18 ans. Bobaka te toko tia mokonzi pona kimia. Bondi mande kote Kabila likambo akwe ko sega ngote. Ndeko oko kota na masolo ngana lingaka pona yebi yango. Masolo ni. Masolo o etali sécurité mboka na yebi yango. Makamba ba groupe armé ko ndeko talisa ko jambo kona ba islamiste teba ndeko toza na groupe armé moko FDLR eza groupe armé ya Rwanda. Panya mekaka na Rwanda te avant de pas na biso parce que le Rwanda est organisé à une armée. Comparer bango na ba ko lakisa bango nzela moko na ba islamiste te groupe armé ba longwa mboka bango banda mobu nini 1994 installé au Congo bakenda ka suko bungu 94 Kabila la président na lobi tete Kabila moto memaki bango tango bakoti na mboka na biso na 94 Kabila yeko kuta bango na ndimi yo oneskana pona nini bato wa ba vande pa na biso bakenda suko bundisa mboka bango te po mboko ya bango ya na moto ne tumba so ba meki baba beti bango bavanda na mboka Kabila kuti bango patiki bango le FDLR pona nini bakonzia mampinga bakoma kotingula mabanga oyebi yango na este bakoma baninga na bango to bomi mboka ndeko te basoko mabe ya lipo to bongisa to tika koyanga na kana tando eke nos généraux sont des hommes d'affaires ils sont dans les mines na koya kotanga kombote na utaki boloko ba jangu sanga isusu ngai ndeko na kopesa biloko mibale M23 babundi awa te babeti M23 kimi gouvernement na tango Kabila na MONUSCO bakoela mandoki o M23 akundaki na sa mabele MONUSCO abotoli yango na koyebiso lelo basala bokundoli enquête les armes achetées où en Ukraine acheteurs République démocratique du Congo kenda kotuna na MONUSCO kenda kotuna mandoki République démocratique du Congo tasomba et comme maboko ya M23 to makambo mosusu to ngalo bate na ko bakso ya mibale John Chibango ako bundisa nkunda bampinga ya mboka bazingi nkunda colonel John Chibango yango mona John Chibango atomboka boye batina tomboka te abengi bakonzi na Goma abina zingi ye na zingi monguna na fungo moto abiko fungo moto te totuna Kisasa ngonga moko eleki na zingi monguna botika na fungo la moto goyako ko sutukisanga wa betangai zela ngonga misato fungo lela nzela bino Chibango atomboki yango akenda monete ba ekotinda yena na Kananga ayekana na komi na Kananga akuti ndeko moko ozaki commandant ya région moto ya RCD et pêcher sukanda yango lumba la yeko kamata na makuta ame na rébellion o lumba emoko toute une mission pour la kambo ndeko ndeko lobela yango alors stratégie na bino za nini besoin de négliger c'est ni le même kambo na lingi pe na tia moi pole na kambo wana likambo o ya mapono melekaki ya mabe ngana sina lobaki bandeko IDPS tokopesa bino maboko lokwa boko bundela Congo lokwa na yeba kitanga lobaki mokonzi fayolo lobi yango poso awa likambo wana biso totiki yango na sima to asu na poso ko bate maponomi wana yefei to asu na poso yango te mokonzi asa pesi nzela toko seka to la journée sili ndeko vete sili kusila kate oyoki ngai ekusila kate po eyali eloko po na solo to na poso ko ta Congo na ko yebisa yo to ko pesa batusika lokola bato litéa ya politique. Quand on dit la politique est dynamique, c'est ça la politique dynamique. Politique dynamique, en réalité, on ne pas à Félix, ok, pas à Kabila. Pour que nous soyons, moi, les bonga, oui, bonga boule matin, politique dynamique, tu vas quitter Félix, oui, biso ma pona. Tout le monde ici, on va te que na miboumi balé, tu côté la carte ici, kawanate. Na makaniso ya biso to nango na vérité des na biso to poussani liboso mo konja fuwe nzela bi makambo wana to tiki yango na sima. Vérité des îles et kozalaka
te moko lisi to ata biso to kufi lisi to le koya koloba nani alongaka kasi pona lelo pona bona mwa Congo mokonzi afongo nzela bi tota esusi mate tota libusu eli pona bolingo ya Congo. Merci. Poto meka kokitisa kanda to meka kokitisa koswana to yokana po eloko biso to kobanga eza mabe o eza lelo te tala ye akoseka bandeko na ya IDPS bali bango so ngomba moko abi bango bayebi kopesa mibeko te kasi bondimi ko vana bango. Okomona ya pombo ke liboso. Merci tout en eloko to kobanga lelo zela na kotika na lombango e ali mabete bokonzi oyo ya bino lelo o bosanga na IDPS e ali maponomi ya lobi so za mabe mboke konyoka masu yango to lingi to tika nkanda na sima to kenda liboso pona Congo e fulu Fidrich alobi Ronsard Malonda azalokola mikate ya mwamba ebimi na poche ya ndoki. Est-ce que tu es obligé à être lia? Je dis non. Ton invité peut dire si Malonda représente quelle confession religieuse. Stéphane Emana Boma a commis un consensus doit se faire en commençant d'abord par écarter Malonda parce que étant d'abord lui-même un problème. Ensuite, choisir une personne ressource qui aura deux missions. Faire l'état des lieux de la CENI, procéder enfin à la réforme de la CENI. Christian Lacazette Aïdini. La célérité avec laquelle l'Assemblée nationale a procédé à l'entérinement de Ronsard Malonda prouve suffisamment que les intérêts du FCC reposent sur ces messieurs. Alors, selon moi, le soulèvement populaire est la seule voie pour juguler cette démarche suicidaire. Alexis Mignon Diakese. Pour Ronsard Malonda, oui, c'est un jeune, mais dommage, il est déjà au service du mal, donc au service de Yemei. Alors, Bisso, population Tolini Makambouya, Yemeité. Si la population a dit non à Ronsard parce qu'il a contribué à la souffrance du peuple congolais, Infaso Pistis Nanjili, nos pères du réveil, église du réveil, rendent la vie des Congolais trop dure en s'opposant au changement, toujours corrompu depuis la nuit des temps par la Kabylie, pendant que le peuple crie au changement. Aux Zofia Ifaso, à mon avis, je demande au président de la République de convoquer un dialogue interinstitutionnel inclusif pour trouver la sortie des crises. Ndobakipo Inamokali, il faut d'abord Tokende Naba réforme et plutôt pour la président Yassika. Gloire Doxa Mbako, trop c'est trop avec ce genre, majorité fabriquée dont Kabila le maître, nous voulons pas ce type élève de Nanga. Raphaël Lonama Tongue, le 9 juillet, marche contre Ronsard Malonda. Janvier Nenganga Kisenso. Il faut descendre dans la rue pour barricader ces complots à la tête de la CENI. Martin Doctorant Vital Mwamba et Faubank Nassélé, l'efficacité des actions et que comme le président de la République entend les réclamations de son peuple, il ne se laissera pas tomber dans le piège du FCC, un groupe de hommes sans cœur. Frère Jérémy Kayembe Kingabois, ce que nous refusons derrière Ronsard, selon nous, il y a directement Nanga et un groupe d'individus qui fait toujours être des élus, pas selon la volonté du peuple. Ingénieur Loti Exaucé Kingasani, Ronsard Malonda, c'est Corneille Nanga. Corneille Nanga, c'est Joseph Kabila. Ils sont tous les oiseaux de même plumage, c'est-à-dire à l'élection 2023, il y aura toujours des désordres. La plume horizon qui tombe, même si IDPS et CLC marche chaque jour, chaque heure, Ronsard Malonda sera là et il sera promulgué par le chef de l'État parce qu'il n'est pas tombé du ciel. Il a été élu par les confessions religieuses et entériné par la majorité parlementaire. La procédure a été bien faite et respectée. Tous soutenons Ronsard Malonda. Diakisila Lagaranto Beni Nabumbu, il est grand temps de le faire face. Sinon, on risque de donner le pays à Kabila pour une durée illimitée. Donc, il est vraiment grand temps de s'élever pour dire non à ces pions du FCC. Bonjour, les kimbangistes renient la candidature de Ronsard. La justice doit se saisir et déférer devant la cour les kingakatistes qui a sans aval présenté cette candidature, les kimbangistes je crois, qui a sans aval présenté cette candidature, ça serait l'état de droit réel. Monsieur Jean, monsieur le journaliste, se posait la question à la CNQ et à l'ECC si leur candidat serait retenu, comment allait-il procéder à la réforme du système, monsieur Joseph? Je rappelle que Tobengaki, révérend Eric Senga, Oyo, Pesa Ibiso na révérend Bokondo à Poto Yambaye depuis lundi, na Canal Presse, donc Tozo là-bas confirmé sa disponibilité. Il y a révérend Eric Senga, porte-parole, il y a ECC, pour aller na plateau Canal Presse, to solo là justement, ma question Oyo te posée. Bonjour Canal Presse, vraiment je n'arrive pas à comprendre, le taux de dollar ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui le taux de dollar est à 2
19 500 et certaines places 2000 francs. Vraiment, où allons-nous? Vraiment, Mboka Oyo, ma papa na ma papa. Yves Dibondo. Bonjour, Canal Presse, Totuni Boyengo, Bilapandi Marché, Atieba Agent NU Wapi. Bonjour, problème paiement facture SNEL Régie des Otilelo, Ezo Yakaka, mois de mai, juin, Ezanininga, Bosco Ngadi. Makambo facture Régie des Osnel, je crois que Balobara 2 mois. Mars, avril, je crois, mars-avril. Mars-avril, donc peut-être que Bissonios Tozui Gouana, il y a Ophélie, tu continueras en un état d'urgence, mais en tout cas c'était pour 2 mois. Donc en principe, après mars-avril, il fallait kondiba l'obalissus sur national, na Régie des eaux. To continuer, to kata. Mais comme on va l'obiter, je crois que l'entreprise a battu, ça dans le droit, et resenga ba facture na bango parce qu'il doit fonctionner. Bonjour Ndeko Jacques, dossier pasteur Mukuna et Soukande Nini. On en parlera. Bonjour Canal Presse, Mike Mukeba est un prophète politique. Ba Congolais ba bosanaka yango te s'il vous plaît, avant Bozela bokomo nananu tomonite tala lelo oyo na mboka bosoto Fortuna Sindani na Lemba. Bonjour Canal Kinlobela biso pona ba facture. Voilà, yango toloba. Bonjour Canal Presse. Ndeko Shadrach le Pouta depuis Pascal la CENI avec Malonda égale victoire ya Kabila en 2023. Kabila président, Mabunda premier ministre. Bonjour Canal Presse. Pona nyonso PPRD azosala baye bakatozali lisus na l'an 2000 Kabila te bako kingatize senite toko lobisa balabala. Dieu merci Mundele na Bibwa. Bonjour Canal Presse, président de la République azobanga kofungola ba église pour misale kindoki ya ba politique et kobe batonini. Bonjour Canal Presse, mutu ya PPRD wana balingi mboka te à côté ya biso nini. Bonjour Canal Presse, ndeko ya PPRD atangela biso ba confession religieuse nini oyo ba voter ndeko ronsa pour kimbangiste na musulman ba wangani ronsa. C'est triste quand le monsieur du PPRD passe à la télévision pour raconter des mensonges. Quand est-ce qu'il y a eu élection? Où sont les PV signés par les responsables? C'est triste, Kokompata. C'est Liu Ressa Matete. Bonjour Jacques, élection et Salema T. Je m'engage, Ndeko Jacques, ce qu'il faut revenir lobby, na koya na ba PV wana. Na koya na ba PV, na koluka ba PV, na koya na ba PV. Tango ba ndeko ba olo ba keno Ronsard Malonda zala qui présenté na confession nini mais bazo ki 23 candidatures ba confession zakaka 8 tu as 23 candidatures pour expliquer nga magie wana ça prouve à suffisance que totika désordre ba sali ya nzambe ba lukara kimia mwana mobali wana aza élu président ya CENI sous la bénédiction de nani abbé nani monseigneur cardinal Ambongo Fridolin na secrétaire technique Donatien Cholé totika ya sala musala réforme bokoya nango fallait boya nango en amont leloté. Merci. 10 secondes makambo bale akoba ya liboso na tuni ndeko eloko senga pasi motema ya za suna ngoma te pona ni bolingi te bakundola boyenge bene ya mbongo ya CENI na nzela ya Corneille Nanga banda batinda ka rapport ya Soukatel. Mais Martin Fayulu a dit 1 année et demie de perdu en fin de compte a tiki combat vérité de sa conclusion. Na tuni ka motuna 1 année de ya pamba li kongate na tuni po ani bolingo sala ngote na majorité na bino na ezaka za motuna ndeko biso eloko na ko pesa bino toli Kabila e pa na bino tango azwaka mokano ya bisaka bino te Kabila linga ne tumba baba ati akoka ngote tango to telemelaki ye na mobuko to mibaye na zonga na mita na zonga esima na mobeko ya maponomi lo électoral tango bo to kay maponomi ya 2018 bo beta ki tolo to kotia chadali tango Kabila monite mboke ko pela moto azwaki nzela mosu bino bo ba ki nzela ate kaka ndenge to ko zongisa esima ndenge ko moto ngise sima na raison ni kaka ndenge to raison ezanini élection salami raison ezanini contester raison na pièce contester élection na ba pièce Kabila yebite mindele balukaka ye bakanaka ye soko mobulu ekoti epai bakozanzela koyela yango alingane makambo te bino boyeba yango. Merci. Tokokita baba la kozonga sima. Rendez-vous 21h30 pour la rediffusion. Merci, au revoir. Ma mission TV, le miroir du monde.